wazekwa azokosela le grand mopao makambo po bakoma kaka ennemi lisusu mpona bavisa bandeko tokolobani antuka makambo ya miziki oyo du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Yango wana évangéliste Jeff Ifonge fo azalaka kaka wana wazekwa batumboli ete alegra mopao tozomona ye moko mpe alobi na biso eloko basali ete alobi soki chroniqueur moko alobi mibale misato 5 basepeli po Adidas Arena eza te sikoyo bango bali ya yo bakomisaka musicien boye alors ye moto ya nsima na bango nayebi ntina bofinga ya biso te yango wana nga papa robo je suis fier ndenge na buka biki ndenge na ya zoba po makambo oyo alobi atuka na milie na biso bazoba ebele mpe baobwana bango koloba bango nayebi te soki elobela bana mayele moto mayele monsieur Google asaleli biso livre petit bombo de la sagesse soki bombo de la sagesse mais raison apesi oyo bazongi na makambo batuni olinga nyonso makambo te alobi makambo ezongi azongisi na legra mopao raison nini soko omoni 5 chroniqueur balaka ya mutu boye bachroniqueur balaka ya mutu boye soki moko asepe na beti maboko ndenge concert ezalaki te na Adidas Arena bakomi mibale bakomi misato tina 5 nano ya nsima na bango eya ye mbala moko quel raisonnement oyo atuka na monango na bomwana epa bakizengi bakizengi ate batanga te bape bazoba te baseisa mpe classe neti kizengi moko ya cousin nanga ye mpe ala bongo asisa mpe classe atie mbongo ne wana ake sokola lokola akangama ekanda na nga nga naleki namoni mpe mbongo na ye nabimi na nga naketelema na lopanga balabala asi osokola aye mbongo na ebungi mbala moko aya mbango mpa na ngai orke nga nayibaka te nga mpe nazomona na moto ayibaki mpo namoni moto akota ye mpe na ndako yayibaka eloko to akipe ete ayepa na nga amokolo na nga abetanga kuna sikivango
nangana bome jour wana bakaboli biso na champion na biso ya boxe era premier kombe ninga ozanga na ye naboma ye natikaki mpo na kobetaka bamikolo nyonso mbela kufa mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo Wazekwa ateki 400 et quelques billets sur 5000 places à réserver qui na Adidas Arena. Échec total. Donc, 5000 places. Il y a teki à peu près 1/10. Surtout le banc on hein? 1/10, il y a place. Bon. Ateki kaba modèle moko ya bongo. Ya muke. 5000 places. En tout cas, 450 wana. Photo salaka ba fois 10, hein? Ata ba fois 11, hein? Pour qu'on a 5000 places. Bon côté. Alors, ata bino moko. Soki bato baseki. Mutakotinda bango. Tolo ba bien. Batuta mutu na voiture. Kote na bisonga na mona tena ya mwana muke. Mena ko mona wa papa musu ba mama musu baleli. Tang baleli bazoloba. Ah. Bako tuta batuti mutu akufi. Bato musu baseki. Bato batuni me baseki nini. Potang batuti ye. Agina coupe asumbi. Bandeko. Batwana baleli. Esali bango passe batuti mutakofi. Bamiso asumbi baseki pe kakate. Miso bakoko kanga mutema te. Baseki po bazolo bana bango. Mutango asumbi. So paki mutalufundu na ebite masumbaki. Mokolo pe ata coupe boyoki mwana mukete. Mokolo. Ta musala ko renye kote kuna. Ta musala ko dondwa. Ta musala ko mfuka. Batuti ye apanzani te. Akufi. Mapanzani te. Mutumu te tuti akufi. Masumbi. Asumbi. Bango baebi nenga sumbaki. Bongo sikoyo. Yekuta sumbi te. Akufi pete. Aza vivant. Mais 5000 places. Bato basombe 400 billets. 450. Nabaksela 50 wana. Et nécessaire. Mais bato bakosekati. Parmi ba musiciens na imoko. Bazawana bayebite so bateye combien de billets. Mais tangu bakomona réalité. Que la concert ngato beta. Gloire à Dieu, bapimeli biso ba visa. Potozo esquisse. Bazui ba visa na retard, hein?
alors musicien propre musicien na danseuse naza sur et certain lokola baza humain bato baya na mbai na makila ntango bakota na toilette bakoseka ntango bozala na chambre bakoseka ata moko akangi koseka akoseka na deuxième lisolo ntango wana mosusu akotuna oseki nini ya bate naseki nakanisa susu moto toaki na avion oyo avandaki kuna maseki moto avion te aseki concert balingai babeta 450 personnes wana wapi na nganda dionga yango wana bakovanda na poto mpo babeta baconcert ya 450 personnes na basali oyo Fabregas abetaki babeta na Madeleine bakende beta na Bruxelles kuna Zaiko abetaki Zaiko aza kolomboka Nio Kalongo akobinisa na kati ya TikTok na bamindele mpe Zaiko akokotia na moma oyo abeta Adidas Arena akoteka batike ebele mpo TikTok ezolakisa bazobina banzembo ya nani baoyo bazobina na TikTok banzembo na bango na bamindele na bato mwindu bakokota natali mwana mondele azobina botala mpe na Facebook nanga azobina nzembo aferegola danse akomi ye moko wana azokanisa ndenge ezalaki na Adidas Arena abinaki yango avant alobi tikala ngende kota concert ya mokolo son oyo abini yango ayoki meme son azongela yango akomobina lisusu otali alekingi Fally Ipupa modele bakobina yango na TikTok ti moko lelo otali Nio Kalongo bamindele bakobina baasiatique bazobina ezolakisa likambo mosusu nayebi bokoloba nanga mpe bazobina mpe bora bametre nayebi wana communauté bazobina me bango mpe bakokoteka plus de 450 billets natie na bango tembe te alors Fimbu mpe babinaki awa na ntango ya match donc Fimbu Chicote bakobina petit Chicote mais bon en tout cas yaye résultat epesi kaka wana modele mpe kaka bakobinela yango 450 billets tosala nini bato fo baseka sikoyo le grand mopao atinda bato baseka bon soki atindi bato baseka na batyola nandimi teke ye na modele babetaki fitiringi akokangela ekadi na mbala moko te eya makambo ya miziki gloire à Dieu kolo wi atiela biso évangéliste Jeff Fongi bandeko nga nalaka au milieu du village te naza mpe kote ya bamusicien te nayoka bamiziki na bango na kala naya kosomba mingi sikoyo nasombaka te me nayokaka me na pour bango te contre bango mpe te nali au sommet du village natikaka bango na village basala oyo bakosala nga nazolia nguba na nga bakalinga
ya mobesi mpe naliaka ata oyo batokisa batya mongwa ata nguba mai bandeko c'est ridicule nalobi bien c'est ridicule et puis nakoyebisa bino écrivain moto akomi livre eza kaka petit bombo de la sagesse te en plus so bosombaki yango te nakanisa na ntina ta mosu eza nango petit bombo de la sagesse te me nakorekomande bino bokende toujours na FNAC bosomba balivre me ya histoire ya Servos Niarchos ndeko mobali moko akoma balivre etali mpe musique na sap surtout biographie ya Servos Niarchos wane ya mo intéressant non boyebi déjà ke bokende tala biographie bokotanga en détail bokozwa connaissance ebele na makambo etali Servos Niarchos mpe na littérature zairoise mpo moto akomango ndeko na biso zairoise akomango mpenza na presse te akomango na motema moko akende na basource epai ebele akoma livre apart wana akomaka balivre toza na bakongole ebele bakoma livre toya mpe na balivre ya papa Ngwanda papa Ngwanda akoma livre etali kaka bakombatant te etali zairwa nyonso etali baparti politique nyonso etali bapeuple nyonso même bapeuple africain akoma balivre ebele toza mpe na bato bakomaka balivre ya solo baza ebele petit bombo de la sagesse en tout cas bokosomba na binango boya koyebisa biso soki bakoma nini pamba te elobeli oyo ezali ya basage te nga papa Robo nasala nini nasali kaka oyo nasalaka du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robo Leader okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba
hein? Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.